Ya pasi pe mawa, ya pasi ya mokili mawa te bande konanga kolala kolamukana basango ya pasi, kolala kolamukana basango ya mawa, kolala penza kolamukana basango oyo ezosala pasi mingi na motema. Bande konanga na bandi ebela batu biso nyonso toyebi Poutine de l'écriture, la patronne à Bellevie kandi kandi ya ba Bellevie, mwasi Nzambe bande konanga toyebi ye musala na ye deja elobaka nyonso. Biso nyonso toyebi ke Bellevie kandi de nature aza mwasi moko azalaka na ye ya kimia, aza mwasi penza oyo alobaka te, aza mwasi moko oyo alingaka pe bya makambo koloba te. Kande tomonaka biso moko ata na ba film o sentir penza ke c'est comme si maloba na ye elingi nango ebima te. Bien que mosusu s'efforçaka yebi ke eza musala na ngai eza musala koloba, mais boko sentir penza na kati na ye ke koloba penza eza nature na ye te. Bellevie kandi alingaka na ye makambo koloba te, alingaka na ye biloba o ezangi mutu na makolo te. Là ce Bellevie kandi. La famille toye kolala kolamuka na ba dossier, toye kolala kolamuka na ba situation, toye kolala kolamuka na ya pasi concernant Bellevie kandi. Qu'est-ce que se passe? Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Toyelibino Lisusu, dossier, affaire, situation, Bellevie kandi, Poutine de l'écriture, Oyotobenga Mingi, la patrona. Qu'est-ce que se passe? La famille est comme kosala kaka pasi mingi na motema et comme kosala kaka pasi pe mawa concernant surtout et encore la patrona. Bande konanga avant ya kokota na mozindo ya makamboyo et kozala bien na yana no ko sensibiliser bande kona biso nyonso o bakoti sika na chaîne na biso ya Étoile Lune Inès TV. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et qu'on sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga lelo na yeli bino Bellevie kandi kandenge bino moko boutaki kolanda mama kambo eza ebele toutaki biso nyonso kolanda toutaki biso nyonso komona après sortie médiatique ya Sila Bisalo la famille tomona biso nyonso batu bazoloba awa oh Bellevie kandi faut kaka loba Bellevie kandi faut kaka aya kosala yepe sortie médiatique. Bon famille libota eske bozali soki bozali bosala ka mwa makelele kandenge kendaka osali ka mwa makelele pona mama na bino po awa tobeta lisolo ya Poutine ngana linga so tobeta na solo pour la Poutine. En tout cas famille déjà libota boza wana bozolandela penza ke awa c'est vrai eza makambo ya Poutine eza bongo bato ebele oh Bellevie kandi pe faut briser silence Bellevie kandi pe faut briser silence la famille to mekana nko solo la silence ngo ya Bellevie bo luka Bellevie a briser silence à l'occasion de quoi? À l'occasion de quoi? A kende vendre la émission il y a 30 minutes mais 30 minutes wana ezaba air ya kanisaka ezaba air oyo ya travailler ka film nini na koti kokoma siko 30 minutes wana et si la kaka a vendre a beta émission la famille bolo banani boyebi lelo penza na yeko comprendre makambo ebele na communauté na biso. Communauté na biso eza communauté moko eza ya premièrement ya motema mabe. Batu neti ba Bellevie baza batu moko en tout cas balingaki na minute oyo uto atako tushaka batu neti ba Bellevie te. Batu neti ba Bellevie baza batu moko oyo normalement na ba pays mosusu bozo lengela bango. Tomona ka tokende na musika te na ba Nigeria. Barit Rachid wana parce que niveau ya Bellevie kandi eza niveau ya Barit Rachid. Na bande ebela batu biso nyonso toyebi Riti Rachid oyo aza milliardaire na Nigeria
aza pe actrice toyebi ye eza ba niveau ba Belvi Kandi mais bomoni mwasi wana est-ce que bomona ata makambo na ye keno yango wana babimisi makambo na ye sur les réseaux sociaux jamais ba protégeaka pourquoi parce que l'état gouvernement yebi ke mwana mwasi wana azopesa bato ebele musala na nzela ya musala na ye kokoma ba filme azopesa ka bato ebele musala c'est de la même façon avec Belvi Kandi azoliesa ba famille ebele soki lelo toye kotala batu o bajuaka chez Bellard batu oyo bajuaka penza na ba filme presque tout bajuaka chez Bellard mais bokende kotala ba vi na bango baza batu moko babonga to pesa ka exemple moko à terre soki lelo boye kotala Teresa ajuaka kuna na SB bomona ndenge azali ata soki ameki kolata botala kaka ka ndenge ye moko alobaka na bémission ke bilamba alataka eza bilamba bafani bakabelaka ye mais est-ce que pas ya Belvi bosi boyoka babuzo babongo lelo botala ba mama Milo 50 lelo botala ba mama étoile mwasi nzambe otali mama étoile boyo otala yo moko kutozo kama azalaka mwasi ministre comédienne oya jouaka epa ya Belvi soki boye kotala ba vie ya papa Serge oya kalavan Belareya na papa Serge ya kilelo tala ndenge papa Serge azongala tala ba papa Dingombe Belvi Kandi azoliesa ba famille ebele na nzelaka ya musala na ye azosunga penza ba famille ebele na nzelaka ya musala na ye alors batu neti ba Belvi Kandi baza batu moko normalement communauté na biso il faut etombolaka mwana mwasi wana pona bandeko mosusu bazoloba ke no Belvi Kandi faut ya ko briser silence Belvi Kandi azalaka moto biloba loba te ye kutu akoka na ye kovanda ta 10 minutes te abanda koloba po eza nature na ye te ye koloba na ye ezaka ndenge film pesami il faut aloba yango bomonaka ye bosi bomona Belvi Kandi oyo yende actrice principale azalaka actrice principale te parce que koloba eza don na ye te ye kokoma eza nde don na ye mais koloba eza don na ye te et puis nature ya Belvi Kandi toloba ngo il faut na yebisa bino vérité boyebi nature ya Belvi aza genre bato oyo balingaka na bango ko blesser batu te ako préférer ce que sali ye mabe asambela nzambe a pardonner na ye c'est comme ça avec Belvi asilisi abosani me atie yo mwa musika po ayebi déjà kutuye Belvi Kandi aza jara batute keno bayaki koyebisa nga likambo ye wana afongoli pe kamera lelo na kolobela mutuki ngandi po alobaki boy wana eza na tira Belvi Kandi te donc soki bokoluka Belvi na banzela wana bokotikala kokuta yete bokotikala pe komona yete po eza nature na yete po Belvi Kandi amesana na ye na vie ya boyete Belvi Kandi amesana na ye na vie ya bongo te donc ya amesana penza na vie na ye ya kimia avandi na ye kimia na kwa na ye wana penza eza Belvi osali ye mabe atie mabolongo na se asambeli nzambe limbisa ye nzambe na lingi kotia kombo na ye na motema na ngate c'est comme ça ndenge eza boy quand neto utaki kolanda biso nyoko so sherika ndeko na biso sherika lobaki nini Belvi akotikala koyaki na ba sortie médiatique po eza nature na yete alira na yebi makambo koloba te wana eza Belvi mais sherika na suka lobaki nini Belvi Kandi pe azana ebele na motema na ye soki lelo oyo alingi abimisa ebele aloba kaka liloba moko na communauté ezana batu ebele bakutikala kosolola kalisusu te c'est vrai ti lelo bomona Belvi batu mosusu abengisaka bango na Bellard te ezana ebele oyo yoka et puis Belvi aza genre ya batu te keno oyebisi likambo mala moko ya silikeli mutu wana te Belvi Kandi aza mutu moko asalaka ba investigation donc soki yo oye kobetela ye lisolo déjà yeba na mutu na yoke ndenge eza boye akokende kosala ba investigation soki okosaki pour que yo bazwa yo na considération ya makasi koleka baninga donc otie déjà na mutu na yoke no na misambu singa moko po Belvi Kandi aza mwasi moko mayele azalaka neti ba mususu baeka bayebisi ye likambo sa contrôler sa kosala ba investigation te mbala moko ye wana nakota émission nakende kosala sortie médiatique elle n'est pas comme ça ata soki omoni batu neti kaka bademer ndenge boyebi demer ayaki kokoma na page na ye alobi ke akokaka na ye koloba te tala moninga bademer wana baza batu moko ya kolandela te
soki belle vie quand bando landela ba demer wana titango demer azaki pembe na belle vie mais belle vie ngaki akota na ba erreur ebele heureusement que aza mwasi moko arizonaka belle vie kandi aza mwasi oyo akendaka te ke non parce que mopepe ye kote oyo nga nakende azalaka na ye bongo te aza mwasi moko avant asala likambo nyonso areflechiraka nanu atiaka nanu mabe na malamu soki nalobi bongo ekoki kosala mabe te soki nasali boye donc azwaka ta na ye ya koreflechir likolo nango aza mwasi ya libala likolo nango nazoloba bien aza mwasi ya libala oyo toyebi avant azwa décision nyonso akonsultaka nanu mobali parce que omoni soki oza mwasi ya libala eza bamakambo mosusu bandolandela te neti belvi ndenge aza boye ayebi ke eza mosala apres mosala nakende na ndako na ngai naza na mobali oyo efo nazwa soin na ye oyo efo nalambela ye oyo efo narepasele ye bilamba donc aza na temps te ya basortie médiatique encore na mobali nini mibali mpenza oyo mobali alataka pantalon aza mobali moko oyo akotikala kotika mwasi na ye akendaka kosala basortie médiatique ya buzoba te un vrai mobali yango bomonaka basi ya libala ata soki baye kofinga bango bosi bomona bango baya kosala basortie médiatique pourquoi parce que baza na mibali oyo faut barespecter bafaire respecter c'est comme ça mais basi oyo baza na mibali te c'est tout à fait normal baya kosala basortie médiatique baya kosala babuzoba c'est tout à fait normal mais bato neti babelle vie kandi aza mwasi moko azozwaka tan na ye mobimba donc après mosala yebi ke awa nazokoma na sisi kokoma mobali aza wana ifo nasokipaka na mobali c'est comme ça otika belle vie kandi avanda sortie médiatique nini nakoya kosala aza na temps wana te na bokanisi ke na motema belle vie ndenge aza boye ye aza na likambo te belle vie kandi avers sila na olobango clair et honnête azalaka na problème te po soki lelo sila aya koyeba lelo oyo aya kobalukela belle vie kandi epai ya mama Olive Lembe c'est parce que belle vie kandi amema sila epai ya mama Olive parce que mutu aliboso oyo akutana na mama Olive c'était belle vie nde mutu amema basila wana nyonso na kingakati sila bisalo atikala komema belle vie na kingakati te sila bisalo atikala komema belle vie kandi na kingakati te belle vie kandi mutu amema sila na kingakati avant bakota na kingakati bazalaki na bango ba meilleur ami te parce que soki bolandeli bien ata ba interview akala ya belle vie vous allez comprendre que belle vie kandi na groupe Simba mutu abando sepela na ye entre sila bisalo na Peshanga c'était Irsi Peshanga tolanda biso nyonso mais abando benga toujours et encore que si la bisalu c'est sa sœur bazalaki na ye problème te abando benga ye que non aza sœur na ye mais batikala kozala na bango ba camarade te tango mama ya Olivia ye koya na makambo na ya kingakati e ye kosala ke nazwi connexion ba comédienne mosusu baza na connexion wana te c'est ainsi que si la bisalu et belle vie kandi de son côté ayaki komema sila komema sila epai ya mama Olive nde bisika makambo nyonso ebandaki nde koswana nyonso oyo ebandaki ti bomona koswana lelo c'est parce que nga na memi yo epai ya mutu mais yo okoki kuna oke kobalukela nga ata yo moko mutu nani akosepela eza na mutu moko te oyo akosepela eza na mutu moko te oyo akosepela bamakambo ya bongo tolanda nanu quelques audios la famille nazozonga la famille libota nazozonga po to continuer analyse na biso tolanda sila na belle vie bawelela makambo eza spirituel. Ah bon? C'est pas charnel. Beaucoup de gens c'est des choses spirituelles. Bah oui, la ranine. Eye banakate, bazaka ba pire. Eye banakate, belle vie a eu chance à memi ko ne pas maman Olive. Eye banakate si lelo. Alors nga ko tu likambo eye banite na mona onka kindoki. Boloka. Oui, boloka. De la fois fandisa bango baboya boloka. Et puis belle vie na sila baboti banate. Bango mbale babota te. Mais bana ya baninga bazo finga ma. Bana dina na bazo finga ma. Bana ya Teresa bazo finga. Mais bato bino bo côté la bango mbale n'ont pas d'enfant. Bana sémence. Ba yebi valeur ya batuté. Mais tous ces gens-là, vous avez insulté dans la minute de guerre et côté, ba poison et kokota, oh kuna zo finga yo mobile na ya soka me makaba bale, ame mango pe biente, oh kuna boy
bozo finga na pona batu oyo ba yebani bango mibale pourquoi ils font ça. Ça c'est très dangereux. Il y a un languis sous roche. So botala onka spirituellement. On comprend que bateau mibale c'est spirituel. Bawela nini, bawela kanini. Eyebanaka te. Lelo esili lobe eyebanaka te. On est ça concurrence théâtrale te. Pour ceux qui concurrence théâtrale, mais batu ya kuna pe bayaka ko jouer boy basanganaka te. Wazabo. Batu na ba ko kende pa o wana te. Est-ce que art on est sous art, hein? On est comme une sorcellerie. On est sous art, idée. Et comme ici, ceux qui mutalinga sala, ya so mutalinga sala nzonzinga, so ka suika bato belle vie, o mutasila, consigne ça comme quoi ba su bato belle vie, so ka bato belle vie, bato sila ba oyate. So pas su bato sila, belle vie pa ba aswa ka bato sila bato na ba koya te. Bozo sala bana ba, bozo limiter bana baninga. Bomba basangana ete. Bozo limiter bana baninga. Boya ba mutu mususu po aswa chance faut ka kuta na mutu mususu. Nde ora na bango ebeti. Na bino watu ondima makama ndenge wana na ete ondimela yango nini boye ba ke mutu mususu mutu otamsoso boya ko tourner na etamso étincelle na bino mibale pièce na bino mibale ndeko eko propulser yo siko yo mutu moko basa zwimbo a o limiter yo mutu eza ya obeba. Ah ouais. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Bon, Congolais conseil à réagir, hein na boye bo finga nga poso bo finga nga pe na oya. Manike de John, agressivité na musique. Manike de John. Pardon. Sortie médiatique il y a Sila Bissau, impressionnant. Na monika epanzi batu bazulu baloba na moni Teresa fingi soki dina na makambo mpe batu maboke na kipa ngo pe bien pinate. Na monika ba code bana dina na bazo finga Teresa koko o kuna bazongi boye na moni Jael kuna Moura kuna so belle, excuse-moi, moura kuna na ebité bon. Au moni les Sila, les Belleville, les ben Kenan, on sou pas ça qui sorti médiatique, oh il y a fallu oh. Comment les a na pechang. Ici. Ba ngoni so bazara ba camarades. Ekiri moko. OK. Oh, Ekiri moko. Ekiri moko si lelo eloko babundela ke yebanaka ah siko nga kama bino bato kota bitumbana botu na bamba sonya po basone la makamba théâtre ti no longwa na peshanga po peshanga alongwa akomo azozonga na tembe kala te me bazonga pe na tembe te po simba te petit na zonga ka ndingo za omoni si la na belle vie ba wele la makambo eza spirituel. Ah bon? C'est pas charnel. Beaucoup c'est des choses spirituelles. Bah oui, la ranine. Eye banakate, bazaka ba pire. Eye banakate, belle vie a eu chance à memi, on n'est pas maman livre. Eye banakate, si lelo. Alors, si la belle vie. Bah oui, la makambo est spirituel. Ah bon? C'est pas charnel. Beaucoup c'est des choses spirituelles. Bah oui, la ranine. Eye banakate, bazaka ba pire. Eye banakate, belle vie a eu chance à memi, on n'est pas maman livre. Eye banakate, si lelo. Alors nga kutu likambo eye banite na mona onka kindoki. Boloka. Oui, boloka. De la fois fandisa bango baboya, boloka. Et puis, Belvina si la baboti banate. Barombale babotate. Mais bana ya baninga bazo finga ma. Bana dina na bazo finga ma. Bana ya Teresa bazo finga. Mais bato bino bo côté la barombale n'ont pas d'enfants. Bana sémence. Ba yebi valeur ya batute. Mais tous ces gens-là, vous avez insulté dans la minute au guerre et côté, ma poison et cocota, oh, kuna zo finga, yo mobile na ya masuka me makabale, ame mango pe biente, oh, kuna bozo finga na pona batu oyo ba yebani bango mibale pourquoi ils font ça. Ça c'est très dangereux. Il y a un languis sous roche. So botala onka spirituellement. On comprend que bateau mibale
c'est spirituel. Bawela nini, bawela kanini. Eyebanaka te. Lelo esili lobi. Eyebanaka te, eyebanaka te. On est ça concurrence théâtrale te. Pour ceux qui concurrence théâtrale, mais batu ya kuna pe bayaka ko jouer boy basanganaka te. Wazabu. Batu na ba ko kende pa o wana te. Est-ce que art on est sous art, hein? On est comme une sorcellerie. On est sous art, idée. Et comme ici, ceux qui mutalinga sala, ya so mutalinga sala nzonzinga, so ka suika bato belle vie, o mutasila, consigne ça quoi ba su bato belle vie, so ka bato belle vie, bato sila ba oyate. So pas su bato sila, belle vie pa ba aswa ka bato sila bato na ba oya te. Bozo sala bana ba, bozo limiter bana baninga. Bomba basangana ete. Bozo limiter bana baninga. Boya ba mutu mususu po aswa chance il faut ka kuta na mutu mususu. Nde ora na bango ebeti. Na bino watu ondima makama ndenge wana na ete ondimela ngo nini. Boye ba ke mutu mususu, mutu otamsoso boya ko tourner na etamso étincelle na bino mibale pièce na bino mbalende ko eko propulser yo. Siko yo mutu moko basa zwimbo a o limiter yo. Mutu eza ya obeba. Ah ouais. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Bon, Congolais conseil les arranger, hein. Na boye bo finga, nga poso bo finga nga pe na oya. Il pour moi ya. Manique de John, agressivité na musique. Manique de John. Pardon. Sortie médiatique ya Sila Bissau, impressionnant. Na monika epanzi batu bazulu baloba. Na moni Teresa fingi soki dina na makambo mpe bato maboke na kipa ngo pe bien penate. Na monika ba na dina na bazo finga Teresa koko, o kuna bazongi boye na moni Jael kuna. Moura kuna so belle, excuse-moi, moura kuna na habité bon. Au moni les Sila, les Belleville, les ben Kenan, oh on sou pas ça qui sorti médiatique, oh il a fallu oh. Comment les a na péchang. Ici. Ba ngonyo so bazara ba camarade. Ekiri moko. OK. Oh, ekiri moko. Ekiri moko. Si lelo eloko babundela ke yebanaka te. Ah siko. Nga kama bino bato kota bitumbana. Botu na ba basone. Po basone la makambo théâtre te. No longwana opeshanga. Opeshanga alongwa akomo azozonga na tembeka la te mais bazonga pe na tembete po simba te petit na azonga ka ndingo za. Omoni Sila na belle vie. Ba wele la makambo eza spirituel. Ah bon? C'est pas charnel. Beaucoup de c'est des choses spirituelles. Bah oui, la ranine. Eye banakate, bazaka ba pire. Eye banakate, belle vie a eu chance à mémie, qu'on n'est pas maman livre. Eye banakate, si lelo. Alors, si la belle vie. Bah oui, la makambo est spirituel. Ah bon? C'est pas charnel. Beaucoup de c'est des choses spirituelles. Bah oui, la ranine. Eye banakate, bazaka ba pire. Eye banakate, belle vie a eu chance à mémie, qu'on n'est pas maman livre. Eye banakate, si lelo. Alors, nga kutu di kambo eye banite na mona onka kindoki. Boloka. Oui, boloka. De la fois fandisa bango baboya. Boloka. Et puis belle vie na sila ba boti bana te. Bango mbale ba bota te. Mais bana ya baninga bazo finga ma. Bana dina na bazo finga ma. Bana ya Teresa bazo finga. Mais bato bino ba côté la bango mbale non pas d'enfant. Bana sémence. Ba yebi valeur ya batuté. Mais tous ces gens-là, vous avez insulté dans minute au guerre et côté, ba poison et kokota, oh kuna zo finga yo mobile na ya masuka memaka babale, amema ngo pe biente, oh kuna bozo finga na pona batu oyo ba yebani bango mibale pourquoi ils font ça. Ça c'est très dangereux. Il y a un language sous roche. So botala on cas spirituellement. On comprend que bateau mibale c'est spirituel.
bawela nini bawelaka nini eyebanaka te lelo esili lobi eyebanaka te eyebanaka te wana eza concurrence ya concurrence théâtrale te mpo so ezalaki concurrence théâtrale mais bato ya kuna mpe bayaka kojoue boye basanganaka te azabo bato na ye bakokende mpa oyo wana te est ce que art ya wana ya su art wana ekomi sorcellerie wana eza su art te idée ekomi sikoyo soki moto alingi asala yango so moto alingi asala nzonzinga soki azwi kaka bato ya belleville oyo moto asila consigne eza kuna kwa bazwi bato ya belleville azwaka bato ya belleville bato asila baoya te so mpe azwi bato asila belleville mpo aloba azwaka bato asila bato na ye bakoya te bozosala bana bozolimite bana baninga omaya basangana ye te bozolimite bana baninga boyeba motu mosusu mpo azwa chance fo kaka kutana na motu mosusu nde ora na bango ebeti na bino bato ondima makambo ndenge wana na ye te ondimela yango nini boyebake motu mosusu motu ota mosusu boya kotourne na eta mosusu étincelle na bino mibale pièce na bino mibale nde ekopropulse yo sikoyo yo motu moko basa azwi mbongo aolimite yo motu eza ya obeba bon chacun a sa façon de voir les choses bon congolais conseil ezaka injure na boye bofinganga mposo bofinganga mpe na oya Manike de John, agressivité na musique. Manike de John, pardon sortie médiatique ya Sila Bissau, impressionnant. Na monika epanzi batu bazoloba loba na moni Teresa fingi soki dina na makambo mpe bato maboke na kipa yango mpe bien penate na monika bana dina na bazofinga Teresa koko oyo kuna bazongi boye na moni Jael kuna moura kuna zobela excuse-moi moura kuna nayebi te bon omoni les Sila les Belleville les ben akena o mosusu pasaki sortie médiatique o ya fali oyo komoni ezalaka na peshanga esti bango nyonso bazalaka bacamarade ekiri moko ok ekiri moko si lelo eloko babundelaka eyebanaka sikoyo nga kama bino bato okota bitumbana botuna bango baswane mpo baswanela makambo ya théâtre te nalongwa na opeshanga opeshanga azozonga na tembe kala te me bazonga mpe na tembe te mpo esimba tepetinanga azongaka ndenge ozala omoni Sila na Belleville bawelelaka makambo eza spirituel c'est pas charnel bokotaka na baloyenge moko bobe c'est des choses spirituelles bawelaka nini eyebanaka te bazalaka bapire eyebanaka te Belleville azwi chance amemi ye kuna epa mama olive ekeyezongi eyebanaka te si lelo alors Sila na Belleville bawelelaka makambo eza spirituel c'est pas charnel bokotaka na baloyenge moko bobe c'est des choses spirituelles bawelaka nini eyebanaka te bazalaka bapire eyebanaka te Belleville azwi chance amemi ye kuna epa mama olive ekeyezongi eyebanaka te si lelo alors nga kutu likambo oyo eyebani te namona ngo kaka kindoki boloka bui boloka de la fois fandisa bango baboya boloka et puis Belleville na Sila baboti bana te bango mbale babota te mais bana ya baninga bazofingama bana dina na bazofingama bana ya Teresa bazofingama mais bato bino bokotela bango mbale non pas d'enfant bana semence te bayebi valeur ya batu te mais tous ces gens là boza ko insulter na minute au guerre ekoti ba poison ekokota o kuna azofinga yo mobali na ya soki amemaka babale amemaka ngo pe bien te o kuna bozofinga na pona batu oyo bayebani bango mibale pourquoi ils font ça c'est très dangereux. Il y a un languis sous roche so botala nka spirituellement o comprendre que bato mibale c'est spirituel bawela nini bawelaka nini eyebanaka te lelo esili lobi eyebanaka te wana eza concurrence théâtrale te mpo so ezalaki concurrence théâtrale mais
bato ya kuna pe bayaka ko jouer boy basangana kate Wazabu. bato na ba ko kende pa o wana ti. Est-ce que art on est sous art hein? On est comme une sorcellerie. On est sous art idée. Et comme ici ko soki mutalinga sala ya so mutalinga sala nzonzinga so ka suika bato Belleville o mutasila consigne ça quoi ba su bato Belleville so ka bato Belleville bato sila ba oyate so pas su bato sila Belleville pa ba aso ka bato sila bato na ba koya te bozo sala bana ba bozo limiter bana baninga Bomba basangana ete bozo limiter bana baninga boya ba mutu mususu po aso chance faut ka kuta na mutu mususu nde ora na bango ebeti na bino watu ondima makama ndenge wana na ete ondime na ngo nini boye ba ke mutu mususu mutu otamsoso boya ko tourner na etamso étincelle na bino mibale pièce na bino mibale ndeko eko propulser yo siko yo mutu moko basa zwimbongo a o limiter yo mutu eza ya obeba ouais. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Bon, Congolais conseille à réagir, hein? Na bobo finga, nga poso bo finga nga pe no ya. Bien pour moi ya. Maniqué de John, agressivité na musique. Maniqué de John. Pardon. Sortie médiatique il y a Sila Bissau, impressionnant. Na monika epanzi batu bazulu baloba. Na moni Teresa fingi soki dina na makambo pe bato maboke na kipa on peut bien pénater. Na monika ba code ba na dina na bazo finga Teresa koko o kuna bazongi boye na moni Jael kuna. Moura kuna so belle excuse-moi moura kuna na éviter bon. Au moni les Sila, les Belleville, les ben kena o musu pas ça qui sorti médiatique o ya fali o. Comment les a na pechanga ici bango nyonso bazaka ba camarades Ekiri moko OK oh ekiri moko si lelo eloko babundelaka yebanaka sikoyo nga kama bino bato okota bitumbana botuna bango baswane po baswanela makambo ya théâtre te nalongwa na pechanga po pechanga alongwa azozonga na tembe kala te me bazonga pe na tembe te po simba te petit na azonga ka ndingo za omoni Sila na Belleville ba welela makambo eza spirituel. Ah bon? C'est pas charnel. Beaucoup na baloyenge mo c'est des choses spirituelles. Ba we la kanini Eyebanaka te bazaka ba pire. Eyebanaka te Belleville azwi chance a memi ekune pa mama Olive ke yezo eyebanaka te si lelo. Alors voilà, de retour la famille kande botu kolanda awa ezalaki manike nde abado mituna bango mibale bawelela kanini bandeko nanga ya kowelela eza te makambo nyonso ebanda kaka tango Belleville kande amema Sila epai ya mama Olive nde bisika makambo nyonso ebanda. C'est vrai bato ebele balobaka toujours mama Olive nde azalaka la base ya koswana ya Sila na Belleville mama Olive mais mama Olive azalaka na ye na part ya koswana te po soki nga mutu na mema yo epai ya mutu ekomi ke dikuka boye mutu akomi koyinanga mutu alingi nga lisusu te azwi yo mutu na memaki epai na ye na comprendre ki eza nini. Malgré ça Belleville kandi atia yango na motema te ti asunga Sila mpona kokende kofungola compte ya YouTube. Si réellement kandenge bato balobaka ke non Sila bisa Belleville kandi azalaka mwana mabe, si réellement Belleville kandi azalaki mabe alingaki deja amona ke non camarade on azomema kuna aza mabe tala kutu makambo oyo azosalela nga mais ye atala wana te atala penza wana te aboya yango na motema na ye mobimba lobi non je dois aider ma sœur atambolaka toujours na koloba ke non Sila bisalo azalaka sœur na ye. Tomoni manike aye koloba ke non eza kindoki eza nango makambo kindoki te eza ka jalousie penza makasi jalousie penza nga en tout cas babilo mususu ifo na lobaka ifo to lobaka la famille ba sortie médiatique mususu ezalaka ba sortie yako bimaka te surtout soki oza star bazo benga yo ke non oza grande dame
sortie médiatique mosusu ezalaka ya kobima te soki omoni ke moto oyo moi en tout cas toloba na ka ndenge toyokaki sortie médiatique non babengaki bobo il fallait andikende kojouer na tournage ya liboso du coup Belvi aye kobenga ozotourne na banani ntango aye koloba na nkombo ya bobo oza sur bobo azoya ozela nazo rappeler yo ce qui est normal parce que atanga oza na groupe na yo ndenge eza boye Belvi asi abengisaki déjà bobo andimaki et du coup ayoka kote mosusu ke no bobo akoya kojouer azoya kutu aza na nzela ye pe kote na ye tournage esi ebandi ekokamwisa ye nga mutu nabengisaki yo mutu ya liboso comment ça fait-il que ondimi kote oyo ondimi pe kote kuna c'est tout à fait normal na soki réellement nde makambo esalaki ke eya kokota entre Belvi na Sila basololaka te en tout cas wana eza raison te po ka ndenge alobi eza tournage film ezalaki tournage ya liboso après film wana bakontinuaki kosolola tomonaki Sila ayaki kobrise silence na baperiode wana ke batusi fo lelo soki bomoni chaîne na ngai ekomi mwa kotambola na YouTube c'est parce que eza na mutu moko asunganga c'était Belvi si réellement problème wana nde kolobaki non nde base nde source problème place ebandaki